salaka buzz bulu yeke plus bakisela kango original en mode 4G motuna lelo et tunami epa ya nani bolanda pe to découvrir ensemble. Eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo. Y a pas à dire. Moi je m'appelle Leader Pomba Motomboki Motomabe. Question na tuni na bulu yeke. Business. Et ça biso bapesa na mariage religieux, ton na mariage civil. C'est ça. C'est mon question qui te posait. Qui t'a une bonne réponse, qui me répond. Qui dit je sais, n'a pas tort. Qui dit je sais pas, n'a pas tort. La tort se dit qui dit je sais, n'a mouton à répondre qui tort cause. Business ezali oyo bapesaka na mariage religieux. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. 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 Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business ezali affaire lokola bato moto azosala affaire basangani eza kwa affaire financière yango wana babengi business. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business na ebiga ba bakenda ba loisir kokende par-ci par-là bakenda ba business ba bakenda ka kosaba loisir tantôt ake Grand Mali ake ba nsele bake ba business nga ebela bo. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Oh, bah, ça en a mariage réalisé. Coutumier. Business is not affaire. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business eza oyo nyonso mibale otanga eza yango te. Business bon eza cadre ya mwa ambiance moko boye ke kosepela. Business eza na cadre ya oke kosepela mwa moke quelque part net na sele peut-être là-bas nyonso ya ba business oke kosepelisa nzoto quelque part eza business. Donc réponse kaka yango wana esika oke kosepelisa nzoto moi quelque part ok eza business. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business eza eloko bapesaka na business ndenge bato basakana olobi ndenge bato basakana business business ndenge bato basakana. Business ezali biz oyo bapesaka na mariage religieux to ezali biz oyo bapesaka na mariage coutumier. Business eza mariage coutumier ou bien business eza nde kosepela tango bato bazoya kolesa bango kosepela biloko ya modele wana abengaka business. Filmer nde yango wana babengaka business mpona kolesa bato kosepelisa bango baoyo bino bobenge bainvite wana nde yango wana babengaka business. Plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît.
Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Bino makobo moni ndenge bulu eke kotela kibino la banda kubokatani bapandi boseki na tango bosekaka biso pe a magazine Kin Lartus to sala ka lokwa bino kasi bobosa nakate ya kozwaka papier pe stylo pona konote bosimba pe bo comprendre ce qui pe boyeba kate business ezali nango o nyonso boti koloba pe koyo kate kasi boyeba ke business ezali momoko en anglais oyo elinga koloba affaire to trafic ya moto nyonso oyo akoki kosala yango ne babengaka business na banza bo comprendre pe bozui leçon kasi tokomi na suka ya mokolo ya journal Kin Lartus ya mokolo ya lelo soki bosepela kinango bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba na sima ya caméra tozaki bongo na Roland Kisansi yende kamola kinga bote po bolulanga epa na bino na sima kuna na montage tozalaki bongo na Richelieu Ngou elongo na Innocent Matengo po anite Moïse Mike Solokele machine madaka daka bango ne basali journal lelo ekoma ti na banda kona bino tolo bali susu nini tikato pesa mbote ya kilo na ba nyonso ya matete ba soutenaka la polyvalente elongo na maître Magi Makese balobi to sela ka kilelo ko kilelo yango ne ka kilelo tolo bali susu nini ya koloba to si toloba metoloba kaka posa le loko tout travail mérite bien son salaire n'importe quoi dit rotuna ngulu lokola pe ngulu azolo ba kaka te seke odundango oboyi na Kin Lartus obimi boy ngala bino to mona ni su lobby ko sala elok ke betaka musique Guluwa